Dans la vie on avance, on tombe mais on se relève. She don't all. The people must love. Baucho sali la mission wa béton. Métal zéro. NG4 Cadence TV est toujours sur la place du monde. On y va être les importants. Les amis, ben super. Alors mon frère, un mot, c'est la fête. Les mesures folles énergétiques commencent. Et c'est pas là. En tout cas, maman, il y a un boulet pendant le truc qu'il faut. Maman et Zali passé. Jeune fille, on a mis pas le lelo basa là-bas. Bonjour, bonsoir, Nabisika Ezwanibiso partout dans le monde entier. Eza émission Nabino Bolingaka Mingi, la réplique. J'ai compris la vie. Bolingo Ezawapi. Il y a les boss. Pati l'abondance Acha mon pépé. Toujours une rubrique, j'ai compris la vie. Bolingo Ezawapi. Vraiment, le lot, ça là analyse. Nazana moto na yambi lelo. Tout ça là elongo analyse. Analyse de soutien Nabiso Zali, confusion. Confusion pourquoi? Parce que le lobasi ya mabala bakomi convier lisusu babi malibanda. Mais basio e babali bango na mutie ya libanda bazo convier babala bango. Donc ça la analyse na actrice. Il y a groupe cinéma NG4 Cadence TV. Azape chroniqueuse na kata chaîne NG4 Cadence TV. Tokolandaye, peut-être ça là analyse ensemble. Merci beaucoup Maman Fifi, bonjour. Bonjour. Alors esengo ya mingi ya kokutana na bino Maman Fifi, la chroniqueuse na kata chaîne na bino NG4 Cadence TV. En tout cas tozala na pona ko sala analyse to sala na soutien na biso ezali confusion. Confusion pourquoi? Parce que basia mabala o babali bango déjà lelo baza ko envier babima na balabala. Bazonge na vie na bango ya kala. Tandis que basi ya kala te o bazana na balabala baza ko envier bakota na libala. Na yebite Maman Fifi, est-ce que vous avez une analyse au ça par rapport à soutien? En tout cas, merci. Analyse nanga ezali na thème na yo que pour nanga na ko répondre yo que eza manque de patience et puis manque de préparation. OK. Ce qui dans le but manque de préparation, pourquoi? Manque de préparation pour le de la lelo basi avant babala to mibali bazo préparer lo moté. Donc bazo bala pona ko bala. A c'est sa Jean, a c'est sa Madeleine, a c'est sa Roger qui amona qui na bala qui na lata qui voile, qui na leka qui na commis. Et en plus quand on voit fanatique que mingi bazo bala lelo pour la communauté de bien. Tant encore on a libala écoute ma réalité. Et puis je me demande deux fois tant on dit ma calibala devant l'état on dit ma pour le meilleur et pour le pire. Okay. Mais lelo tozo monde dans la kati ya monde. Dans la kati ya mboka na biso en tout cas pire wana en tout cas basi bazo ça la rôle sous te. OK. Basi bazo ça la sous pire te et ça dans le lobby manque de préparation tant encore na libala a kuti ba réalité quelconque. En tout cas a commis ce qu'on loue la libanda. OK. A commis qu'on loue la ce qu'on vieux la tika qui libanda. Pourquoi? C'est parce que on se prépare à quitter. Donc on salikaka et là comment qu'on pona ko la qui sabatu to pona ba envie. Donc yangwana na ko répondre. Merci beaucoup na Maman Fifi. On les a analyse ya Maman Fifi. Vraiment on appelle si merci na bande ko tout bazui temps ya ko landa biso na ngonga oyo. Vraiment Maman Fifi na nini na comprendre. Et c'est là important il y a que se préparer na mariage. Oui oui. Pour se préparer na mariage c'est très important. OK. Pourquoi? Parce que lelo balaki omoni mobala eko balaye. Peut-être que vous allez faire fiançailles moko ya 1 mois, 2 semaines, 3 mois. Oyeba ipe famille ya mobali te. Ovanda ki pe na muté otanga ba comportement ya mobali, ya ba semeki, ya ba bokilo tout ça. Quand on voit na libala oyeko se retrouver que Jean oyo balaki, to papier oyo balaki azape na leki moko amoni ke na bomona to kolaka affection wana ya kindeko eza makasi. Yo na ndako komosa ina ozua. Azaka leki na ye, azaka leki na ye. Mais non, eza affection ba uti na ona kata famille. Yo tango ko ya
tozobala mibali toandi soki obali leta pesi yo temps ya kobala babala yo obosani ke famille wana bazaka na posa mwana bango affection ekufa te affection parentale ekufa te omona mama bokla yelo na ndako ovimbani omona semeki ayekolela mwa silabisi ovimbani non yo obala pour le meilleur pour le pire pire yango yango wana ti meilleur oka nde ozotya kadelo ndenge ozolata argent pire ndenge ozotya basile ndenge obima kosali provision ndenge obimi osali bacourse tobengi yo bacourse c'est ça. Mais na regrettaka pourquoi que pire et comme un problème na kati ya ba foyer. L'autre les autres détruit ba foyer. En tout cas, merci beaucoup Maman Fifi. En tout cas, ba analyse à Maman Fifi est très très profond. Na bandeko yo bazolanda biso na yebi ke tozo ba kisali sous connaissance parce que 1J4 Cadence TV eza chaîne oyo et même conseil et puis eza chaîne moko éducatif. En tout cas, merci beaucoup Maman Fifi. Question ya suka ezali Maman Fifi. C'est que le oyo ba divorce eza mingi ba divorce eza trop ya trop la limite toute la question Maman Fifi selon analyse Maman Fifi ba divorce ezali mingi eza manque eza par rapport ya manque ya préparation ou comment? Oui, divorce eza pe na manque de préparation, manque de patience. Donc, ce qui est libala, moi si les lobbies sont au moment où mobali à Zandumba. Non. Mobali à Ndumba Zalate. Ok. Mobali à Ndumba Zalate. Moi si à Ndumba Ndazala. Moi si à Ndumba Zalaka. En tout cas, patience ces autres Zalate dans libala parce que ma envie et l'équilibre. Tant qu'on est dans libala, on a qu'à Roger dans Moutuka. Lobby soit à 8 mois faillite. Yo comme lula siko libanda. Oh, manque de patience sur ce que zali. Yo ndoko perdre. Parce que les gens sont tiki Roger, pas moutou ke kufa, pas musala lowe musala. C'est que l'habitant au kotika Roger ke pas agent. Tant Roger kotika là, alingi pe mususu aye kozwa patience ya ovanda nena pasi. O boloba bino moko liboso à l'état pour le meilleur et pour le pire. Ce qui a supporté pire et que mobali lobby amati lisusu. Allez, yo benyango kete mobali wana sakanga boy, mobali wana za mobali mabe. Non. Je ne pense pas. Donc, nous sommes des bassis. To respecter ma langage devant l'État. To zala capable ya ko assumer ma responsabilité devant l'État. Pour le meilleur, pour le pire. To sale la yango nanda kwa mabala pour éviter ma divorce brisqué. Pour éviter ma divorce brisqué. Parce que bana baza on se retrouve na balabala. Ngana ebi famille papa moi ça zoazeni asundola moi na quelque part mais pendant 13 ans moi ça bombi zemi na ye abokoli moi na ye et aujourd'hui papa e ko mona moi na ye ça fait 13 ans et même moi na présenté na ndako pa madame que témoin oyo yo kaka libanda lelo yo ya monani et baby si foyer pourquoi c'est parce que moi si ba préparer qui était que lobby okokutana na makambu na libale sikokei oh moi si on donc bomba salité ya mobali na yo mwana wana n'est-ce pas za mwana ya mobali na yo za makila ya mobali na yo yo ko boya sikoyo libala oboma libala oh mobali amoni mwana na ye ya libanda pendant 13 ans ba mona na te ça ko kama papa ngindi. En tout cas, pas moi, babiloko ezo créer ba divorce yango bona bana baza se retrouver na kati ya balabala et puis la séparation ba mabala to komika na balaka to kotila la kali so na lataka alliance ni bende wana lata wana loboko mo lata wana motema te okosani ke makila ya tata wana lekili bende oyo lati na valeur ozomona papa donc eza yango. En tout cas, merci beaucoup na Maman Fifi pour la intervention par rapport à l'analyse autosali pour na mokolo na lelo tikana ebisabino Maman Fifi azali chroniqueuse na kata chaîne NJ4 Cadence TV vraiment conseil ezana mukuse conseil ezali que moi si pour obala ezama bete kobala libala eza pour na biso nyonso tout mais il faut que se préparer
pour na mariage kokende mariage te po yokaki ndeko moko abalaki nde epoussé yo pe obala non mais mariage eza préparation parce que eza na ba réalité oyo kokuta pe na mariage en tout cas poto chite nalingi napesa bambote na nga mingi na 3 ou 4 personnes oyo basalaka biso pe ba bien vraiment mbote na boutique Exode la Bétanique chez Mama Fikinsona mbote ebele bisika ezwami bino mbote na ngai na Mama Esther la Rodriguez la directrice na kata Paris mbote mingi Mama Esther mbote na nga na Mama Amanda la duchesse mwasi nzambe Mama Amanda la duchesse bisika ezwami bino bambote ebele vraiment mbote na boss Pati libondance bisika ezwami bino papa bambote na ngai ngwana Mama Fifi soki oza na batu opesi bambote ekozala eloko moko ya malamu. Merci beaucoup en tout cas tout préparé tout ça la maman sentiment na koleka pour opesa couple comme tout le belaka mamba oya ba couple na ngai Mama Laetitia toi beni na papa Yves toi beni mon boss toujours Mama Laetitia mon pépé Mama Laetitia toi beni na boss ani pété Charlie Mososo vraiment c'est moi trop lisusu lelo na kati ya bilili na pesi Mama Amanda Mbote na pesi pe Brandon Louvre Brandon Louvre d'abord ça c'est famille Kapangala na lela bino ya fort famille Kapangala vraiment bambote yango yo et puis Maman Augustine Maman Augustine fwengi ya yo yango yo na bosani te papa la biso Kapangala vraiment bambote na yo yango yo en tout cas Sandrine Mbala to bosani te Maman na ngai Sarah la douceur bambote belé bisous ya trop merci beaucoup en tout cas pour la clôturer tika na pesa ba acteur pe ba actrice nous surtout ya NJ4 cadence bambote na bandina directeur Abrata Maria directeur en tout cas côté ibenge Berger Carlos bisika ezwami bambote belé en tout cas bandeko tout tolingi bino ya trop oyo ezali juste goût nabosani na nsima ya caméra lili na biso ezalaki na ye moko le pro Corneille Dipenge Corneille Dipenge ye nayebi appareil yo malamu bambote bisika ezwami yo en tout cas sala mosala ngo osalaka parce que yo ndo oyebi makambo ne ekendaka oyo eza juste avant goût toyebi ke tokoya lisusu na à cause de la divorce bambote